MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande koba bolingo. Ezali nga wabino la gardien du temple. Balobi. T'as pas trop de commentaires, hein. Voilà. Tous les cas. Toké dans mon caca. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien. Car na cadre topé na système à soumis. Il y a toli pardon quand il a soumis topé na nzela na soumis. Nandimi na soumis mais à bonne qualité. Ba soumis on nzambe na likolo zo luka. On nzambe zo luka. Bobo big sabato. Qui enverrai-je Gaël. Nabisinkolo, mais voici envoie-moi. Alors, va concerne un peu ce son, ils ont aidé bateau belé. Et tout le monde dit ça, tout le big limon. Na sala qui conclusion il y a dossier couple Chibango. Boybe indagia ozaï riziki ke ezongi. Le général na prison, mais bazo ça il est mission. Mokili mawate. Mninga zo souffrir. Et il y a des réseaux sociaux artistiques qui continuent à parce que bateau babané maman va continuer au sale ba émission. Alors dans le bain nabino na yo conclure en laisse famille benga susu ou soit dossier mususu fungo mais sinon nga na peut ça les conclusions na pour na peut si conseil na va concerner certainement vous vous rappelez. Émission top vidéo à souka la sala qui na pese conseil na bande ko nyonso et na souka na lobaki boy en leur rentrant et le batande moi sur belle vie à kenda wapi candidé belle vie toi ndolo ba théâtre au tengama il y a théâtre et le bata belle vie alors rentrons c'est-à-dire tout kende tozonga et na lobaki alors entrons jusqu'aux preuves du contraire. Alors entrons jusqu'aux preuves du contraire. Mami Lukanu alias Charlène Benz et Yenem Dozali Madame Chibango, ok? Parce qu'il y a des babala Yenem Moutou le général a présenté la mise sur bateau. Moi si mon sous-auto général a présenté que moi si n'a eu surtout to yebi Mami Lukanu Charlène Benz. Alors, na souka on a le baki to que les deux ans après tout, yem dans un mère à parler. De bachiza machin boyo ka soni, ko s'afficher ka pendant mon bal à présenter binoté. C'est une honte. Gardez vos bandes. Aux oramo en mwana, ba sombela yondaku, aux orasugi nini, ba pesa ko magoda, vendre karamu no vanda kuna. Botika roya ko s'afficher là bas réseau bon créer pour dans la famille à bateau. Certainement vous vous rappelez. Bah contacter ngai. Bah contacter ngai la grande Tolanda Gayo. La gardienne du temple. Tolanda mamio sezoleka. Tolanda analyse. Abina yo ki ndongo lobi. Que après tout yende babala et na mabete. Mais le karma existe. Au bon monde on a réseau et on a encore karma. Et ça peut feinter parce que yépé. Abotola mobile na maboko ande kona biso. Ngabi et le ballon petit moi ça émission. Daddy. Yeso qui invite le belo mobile a gagné. Pardon. A gagné. Ngabe na gangi taka na yoki bona che pardon mambo biso to yoka moteur butika ngana ko abisinga ush John Chibango azalaka mobali ya Mami Bongo mwana ya Chibango liboso ya mwasi na kombo ya Glody
babota ina mami bongo ser na biso mami anyokwama bazala bien na mbali na ye to ya kotia bango trouble to be mbulunga neza mwasi obino bobenga mwasi ya ndako nde ona biso lela mingi pa lela tamolai mais tolobaka yango loba mokilo esalema na maloba te loba karma existaka te soki kaka bible ezolobaki oyo nyonso moto akolona kobuka to tard kaka ndenge ya botoli ya biso ndenge epe bakobotola ye nga bi yesu no babinga alingaka kozwa bainformation ya boye to nazwi na source oyo ozepresente nga famille en tout cas il faut pesanga bapreuve nga bi bon mambo eza nde minene boye bayebisinga wi mambo eza bongo banofana na province parce que tant na biso bino Chibangu c'est un homme de guerre. C'est un général à son mérité à parvenir. Abi à l'époque Chibangu azalaka nanu soda ya bongo kaka. Banofana na province. Général azali plus bon yo comme témoignage na ye azali plus Beni et Ituri, machin, c'était vraiment un homme de guerre. De Azaï plus mingi en mouvement. Parce que ma biloko toujours comme ma guerre ou bandi le test que vous avez depuis 1996, 1997. Ah voilà. Bana au Vanda, na mami. Ba obota glodi. Mami a una zeme mi bali. Ndenge za la raya mo mbilati. Ya moi qui na no qui na kin souvent. Soit que Kinshasa, selon Dengue Baebisingai. Charlène, tu es fille à théâtre, n'est-ce pas? Bino Bobi, ba vie à fille à théâtre, n'est-ce pas? Et à l'époque, étant, mon salle de théâtre, vie n'a pas zalaki, kaka n'est-ce pas? Vie à fille à théâtre, zalak. Comprendre? Colonel, non, à l'époque, tu vas en dans colonel, tu es super major, voilà. Soit, et alors moi chida moi petite il est petite les alara ndeko na bien on sait que ya zala chiza te avec un système bale kaka bale ah bien OK nde tanga moniki mokonza ngo sola bien ngo Chibangu na bolingo arobo moti mona ba bizi na mona ba bi photo ba bizu mona ya na ko 2 ans passé na ko yamba Madame Nakanange Tumba Zaira wa mukile ningana na okota kunati. Artiste comédien Nathalie bi on va là on fungwa makasi boya zo safula kitoko muta olingo achela emaile. C'était comme ça. Da récupéra noko. Bat borol ba. Mais on tadana moi sina ndaku bande ko ba olingo mukile mabomba bina mabomba mi. Babisinga toebiki asela mbali ndiko na biso kisi toyebi amu parce que notre sœur priait mais na moment na bino bobika foi so ekoti mo mbolungani tension banini distraction moi ozala mutu poser ezate likolo nango la dame était grosse place on desalinga pasi et azala zemi munene bazemi bakuta ba 8 mois tant azoka ba eko mobala komi immaîtrisable insupportable bino ka mobala so azuli banda surtout so aleza kala handenge ezalaka bandi ko moi c'est quoi azemi ba tension kende zonga matakita abota morne na gangi na binzambe ba bisinga oui c'est ça la vérité abota morne parce que on a soumis na ba prière na ba consultation na bisaki eke non mobile no bakanyena kisi et la dame n'a pas faiblesse à un moment ba sacrifice ni na ngo ke sala o lukanzambe o matero kita bangomba et pesa mela pe mutunyo sote mais et ça la passe etika ba choc na mitema passer le binon ndengeza bo ba tokisi sauce na kata ba règle ba lesier ngala zo milo ba mambo ba yebisingai na ndenge général akenda wenda mama wana bo ba pekisinga na matsa na miniature mais na ba photo ya yena mwana na mobali mais na tshara ba photo général ya kala ya kala bon mona ke non mama o lobeza lo kutate et wana général azana no façon ba maman gloria façon et wana azana no
forme est vite. Hein? Mon yana zelo tindiki. Alinyo ko ebisi yobe mobali. Nzo ndeza na mudimo anyoko mwana ina tawana. Yaya, ozolula mbala muninga pa komna ba pakele lo ebisi ka utite. On continue le solo. La famille, je vais chuter en disant ceci. Sinon, moi, ça va faire une saga vidéo. Moi, comme, hey, bon, normalement, on a le bezali, ok? Objectif bit, c'est qu'il a un sa conseil, un peu solo, on a à la loi et au témoignage, dit la Bible. La loi, c'est ce qui est écrit. Les témoignages, c'est du vécu. Tout ce que nous vivons n'est pas écrit dans la Bible. Mais comme là, mais songolo et puis ça pas là maëlle topé et servir l'exemple lobby aïba comment se situer de pas se positionner dans qu'il a battu après to pour là loba mambo comme là ba servir sur exemple et parler d'Israël alors na topé la bête la minute solo ya ndiko na biso ya moi si famille à mami bongo bengi ngai moi si à général avant Charlène bavana na ko babota mon ami bala kufa salam mort parce que selon les personnes qui sont dans la famille ndeko moi c'est avec autre trouble dans la foyer à récupérer mon bali balobi que non ba kanga mon bali na kisi et on mon bali c'est en volé akinda ndeko moi c'est lela tamulai na pasiona lela tamulai na pasiona bandeko boka sa moi si moi si on a une miniature parce que Azaya Boubala actuellement elle est mariée et aussi la propreté mobile na mon na miniature hein voilà et moi on appelle Azali Azana beaucoup naza Glody moi en général les bosso elle a 21 ans moi en général les bosso de ma solo toujours quand on a qui tu vas on a 60. Il y a des choses à ceux qui ont 40 ans, qui plus de temps, des amants le coup. Moi, je suis pas le pousseau, elle a 21 ans. Elle s'appelle Glody. Elle a moi si. Avant, on a beaucoup de sali. Elle a une photo, maman, papa, na bébé. Et puis, moi, on a poussé en exaté. Elle a une photo générale, et moi, tant que ça a un an. Moto. Concernant ces années. Balobi que weza karma et ça juste début à commencement parce que bango bandi maraki un jour les solwane aussi là quand ndenge ndeko na bango ici là bas amérita kata sala elote azai tranquille na foyer na e moi si moi ya tie trouble na oloba na ba chiza na oloba na ndeko nyoso olanda ngai yaya kolinga mto lela na kombo na yote soki cause ya kolela neza noble yebaki mokilo bozomona ekelama na ba principe na ba loi obuki mobeko ezalaka d'office automatique ah oui mbuma nango ezali oloba na ba chiza cher chiza c'est vrai il y a des réalités na ba mabala ya ba vie ya ba couple il va avoir et à manger mais na se focaliser na ba oyo ba penda ba semer de troubles et de désordres moi ce moment belanda unae mobile mo belanda unazani na kimia na foyer na e plus grave monsieur ça a ebipé mais au sali tout et puis aux gérer là ngo au sali là on peut pas sacrifice ah tena relaxa et mobile wananga alinga kiyo amutu bulingani webika amari pozo sa mamu bien libanda net peut-être aux ana na mobilité bon ya mambo yaka mais après tout il est marié lukanzela na yo mais tant vous a déterminé aussi mes troubles topé na libana muninga yebaki yo pe un jour ba osemela ka yo trouble car ndenge botoli yo pe ba botola yo ah oui ils allaient à bongo ils allaient à ndenge na mambo Jean weekend na bongo Jean weekend na bongo c'est vrai il y a aussi de ces couples là oyo
moi si mo bwana mobali ma négligent mobali hein wana ezali contexte mosusu a négligent mobali on se retrouver et vice versa mobali moko boneti atolobela likambo mwasi to pe abasi oyo bayibaka mibali et que mobali aza malheureux na ndako. Ah oui, mobali a bon wana besoin de délivrance. Soit akutani na mwasi bien libanda à délivrer, nous rendons gloire à Dieu, même le ciel sera content. Parce que ça mi bali bele ba kota sama bele likolo ba sabando qui a des femmes sorcières. Femmes sorcières. Oui. Wana eza dossier mususu. To lobela un jour en long et en large. To vendre lango. Babilo ka bongo surtout ezana ba mabala ndenge mwana oyo nzamba tcha penza loboko ye moko tu muto kotindelo mwasi ona nzela ola ya ba valeur na yo te tala kutani pe na nzela nzamba soutenir bino penza ndoki wana kuna ti suka na monie ezalaka mais wana ezali to tie parenthèse na lobite oyo zui wana azo souffrir na nord libala kosaka yo aya okosa il faut tout na volonté nzambo bazo eza solo OK et on a le bique de développer sujet oyo mo mususu par la grâce de Dieu moi ça batovani mobala batovani na kimia na foi na ye yo e ochiela e mayele parce que Monica aza pe akabaka aza bien abongi na yo do oza na ndako abongi na ye c'est ça maman papa maman yo pe bakosala kayo oyo sali moninga ya omoni bible zoloba olingi basala ote osala mpe moto mosusu te lisolo epesinga pasi epesinga mawa si cela est vrai nde on a biso mwasi amiyebi pe ayebi mambo zoloba manga na yekaka comme étant molobeli parce que famille on te beninga dona ko bomba te na ina beti lisolo puis na pesi conseil. So ndo on a biso bisika za Rolanda ayebi que elle reconnaît que marambo eza marambo solo. C'est le temps ya koluka nzambe. Ah oui. C'est le temps ya kosala ba repentance na ba confession nzambe ayo kama pa kiti sa grâce. Sinon te mabeza liboso. Je crois en passant dans l'émission sur laquelle na salaki na pesaki moi ba message pour nan ndeko ce qui est vrai actuellement il y a des choses aux aussi les gars vie naï bizarre, compliqué, surtout spirituel, ok? Voilà. Bah, mbongi nyoso to mona ba réseaux sociaux et que zongi les a dit il y a pas marambo moko boye. Oyo s'est passé spirituellement. Donc maman mo ba ke na na lo engete, c'est pas le moment ou encore l'endroit où exposer. To pe lo ba so yene ni mais sinon, so na zo flasher pour ça pour na aider ndeko moi si na bi ka Rolanda vidéo oyo ndeko Charlène. Sinon c'est ça, yaya ozu conseil nangai. Tu es là au bimana mobile abatu. Hein? Au consciemment et bien parce qu'on peut tomber tout le monde mais pas sa conscience. Cause ça c'est mère de troubles. Hein? Ozo sala mwana batu mobile to pe tata batu makambu pendant que moi si naï a mérité le côté. En tout cas, nzambe na kula osepela na ote. Milimo ezo mona eza ba témoin. Et lobi na yo maman et au futa. Sinon c'était ça. Conseil à Nazaki na opona bino bande ko ba bolingo bande ko na ngai. Voilà. Voilà. Et donc nous sommes là pour vous. Vous avez un dossier moko, vous avez des solo vous avez les kambutope, oyebi avec des preuves bien sûr. Par rapport, contactez-nous et pesa kabali solo. Toi tu pesa tout les choses à dîner ou pesa tout conseil. Tout ça là on parce que ça me ça na biso. Sinon quant à moi je vous revois prochainement hein na toli na nzela sungi. Et c'était moi la gardienne du temple. Voilà, meilleure solution. Tala ba kombo belé. Ba kombo belé. Boire son ba café. Boire son bena mondo et ba produire aussi là. Sinon je vous aime. Hein. Au revoir. Avant ina mami bongo eskabala ki. Aux assir sur même bon on a mentionné poser question posée. C'est ça, l'être humain.
la méchanceté, l'égoïsme. Moi, j'enseigne la haute sagesse et l'amour du prochain. Ok? Effectivement, mon bali soit à Bali, moi cité, il est libre, oui. Mais cela ne veut pas dire qu'à tout prix, on doit arracher cet homme. Hein? Je parle de tout prix. Parce que pour l'année du solo, on est bétamé. Na ba détails en rata du solo, la réaction aux modèles au thé. Réaction aux modèles au thé. Et l'orion soit. À tes amalamu. Façon ya kozwe la yango. To ya kosalela. So eza mabe, ils en ont pas conséquences. Et Rebecca, depuis Zémi, a un message que Jacob est singla a dominé Esaü. Mais il pense qu'il y a une sala yolo wa sala qui a tout prix pour Jacob a zoa bokonzi wana. Malgré qu'il était destiné à ça. Basunga Nzambete. Et acte sala na ina mwana na iba futa. Tu vas payer cash. On a juste pour appeler ça conseil. Si la chose est vraie, ils ont mal fait. Si on va stresser, on va perdre zémi. Yo zo bete la maboko. Na conseil na on a le bagi ndi rolinga mutale na kombo na ote. Vi ozo mona ya. Et vani na ba principe. Na ba loi. Mobe onyon sotan ozo brisango. Ils en ont retombé. Faut faire très attention. Fondement sur les airs au béba. Topé sur les airs malamoté. Ndako wana. Et où me la tête topé aux alabiente. Qui sait? Tam sous. Yango lelo okimia pesate. Lobby bambanda babunda na katanga mabe. Lobby una ba semeki ba présenter chiza mabe. Lobby kuna. Libala bon zomo na okena libala kimia. Et par ses conseils, peut-être un développé aux zones. Ah oui, hein? Ma bête tam ce gros là. Na lukanzambe. Parce que l'objectif, c'est que il y a autour ça est aux ans moto kimia. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Toujours théa, toujours enseigner par rapport à mambo et comme la rabatu. Na malamu na ma be po sunga pe biso. Donc mutu musu so rozala na vivre na mobali abatu. OK? Topé à vivre là mobile mo boya bala te toujours bon mais mobile wana zata musula mo sina parce que il y a des couples babala na te elle va fonder foyer tam su baba na 10 ans baba na 5 ans bana bana belé et net mobile wana bala moi si wana te à tout prix tu vas arracher cet homme si na niveau au ça l'insalamable parce que bala te non non non. Parce que du solo ne peut s'y passer. Moi, personnellement, ça m'a déchiré le cœur. Oui, Baba l'a raté. Mais les détails, il peut se mettre à gâter sur les amants en solo. Quand le prophète va faire consultation, va moniquer. Quand il mobile n'a qui va laisser Billy aller. Sur les amants en solo, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, pour balaguer en force, c'est ça. Et si on en parle, ils ont été pour nous choper au salamoto, mais non, ils ont pour nous faire conseil pour nous sonner à tout mususu. Vie à membre belé, vie à membre belé, vie à moulay, vie à parcours, passer rattrapaka. Il y a des choses à éviter. Souligner le but de la malam. Bato belé bazana ba va venir na ba bien. Mais ba hypothéca yango. Car parce qu'à tout prix na bon, à tout prix na balle, à tout prix na bota, à tout prix na joie. Basunga Nzambete. Nzambe aza pona mutu nyonso pe aligner bolamu ya mutu tout. Mais il faut yeba ko se situer pour se positionner. En fait, c'est ça. Message on a zali na besoin de passer zaki wana. Abalaki était oui. Mais na lolenge nini au kaboleli bango déplace les campo ezwami déplace problème ezali mais peut-être comprendre
question na yo na limite soki ndeko wana azali ndeko na yo mami bongo azali ndeko na ngo poser question wana. Bible zoloba errer les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Et à mon photo ça la rappelle à moi compassion, moi mawa, moi bolingo et surtout moi bareteni. Tu ne pouvais pas commenter de la sorte parce que la monde va commenter on est là par ça. Bonne journée. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekulusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mbo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Maintenant
azalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe kotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo